Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Amani mboka oyo, j'espère que ma discipline mingi oyo ezala mboka na biso. Futu kutunde et na basi na mibali bakomi kolanda makambo ya foot. Costo Mara azali responsable ya fédération. Mais omoni bana batu o bato boma nzoto. Bafutaka ba billet na bango bautaka musika koya baza ko défendre mboka na biso. Baza ko défendre drapeau ya mboka na biso. Atika bana batu basala musalo ya bango ya bale. Bana wana kutu nenge bayaka awa banyoko amaka. Bambongo bazwaka awa par rapport no ya poto eleki makasi. Bazo défendre de honneur ya mboka na biso. Ombari atika penza bana wana na musalo bango bazo sala parce que biloba lo bana sala ka bien. J'espère que pour mbokane kao ezwaki ce n'est pas donné à tout le monde. Akufaki déjà. Akufaki pour eloko asala ki wana non, il fallait kutuba remercier ye. Okoyo lelo abiki na liwa. Poto tayi ba tebele ba confirmer quand même abiki. Mbokane asali ebele pour l'équipe nationale. Et puis mbokane ndenga linga ya wana c'est batinda imbongo pour ya futa biaya na biye na ye. Abiki na liwa. Allez, awa ba va siéger ndenge ba mesana pona o disqualifier joueur o bengana ye tout console. Ça bien été. Bon, ndenge mbokane alobi a oyate mbokane ya mwana na katanda ko eza kanda. À partir ayo pa. Lelo ko nyonga mwana, lobi onyongi. Mwana pe amuti. Akozo pe ba décision na ye, mais yango te lobi ke mbokane joue wa oya. Yende ya lukuwa luka soigner. Abondela ye mwana na ndako lero mo se passe lui abondela gaye. Ye faut bondela mbokane. Pour ya kitsa mutema. Un jour, on va rejoindre les bannières pour continuer ma soirée. La radio, la fédération a et puis il y a un football. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.